Tokolo banamboka biso para combien de stars. Fali ipupana Didiston. Fali ipupana Didiston. Fali ipupana Didiston. Obini. Fali za camarade neta. Obini. Na yebisa ki déjà zambala suka pour ça la aventure. Ndiro olingi continuer no kaka. Ozolinga pena na kunana coincé yo pena elle kwa Chris Benoit zo coincé Randy Orton Tony. To yebi nyonso oyo zo luka. Ozano na posa mi mission na opotote. Ozo sala babiloko moko boye potango kozwano visa te. Oyebisa mission no pour sala ki boye yango bozu visa te. Okozwa ba visa. Ngona lo lelo il faut battu ba signer tant il fallait zote ka banzemba 100 000 battu ba signer tant il fallait zo balibanga 15 000 20 000. Battu bazo bimisa banzembo mais bazo ko rekoma na chevia falite. Ya zolo ba mema ki ekuna ata fendola zoki nda kuna ma campagne na pesa ga garantie. Et Léo tika kotindela ba voice na privé. Ah bon? Soki nga na zo beto ba vérité et sio lo na TV. On comprend tika kotindela nga ba voice. Tika Congo on a lo ba mikolo soki ezaki voice ezaki WhatsApp plutôt fali pour palinga zala des contenus kaka ko ezala na WhatsApp appel te alinga zala voice na message écrit. Bon basala fali moko yango tout le monde na ba journaliste na ba joueur. Non, fali azo donc azo sala ensemble soki ezana bateau bakabaka te bazami balé na Congo obino azanga te. Osenga ntembo na yebiso avana peso ntembo senga fali pardon. Ezana kata voice. Fali aye ko sala continuité oyo papa na bango bokola ga ifale aye ko sala mona kimukolo. Oyo na mona oba bokoli na kimukolo pa fali. Omoni soki événement mo réseau salama. Soko moni fali pour pas être biso comme on a dit Didiston. Maintenant il biso vient biso Jean Koubal azana savoir azana ba livre okima. Mais so tu à terme il y a exploit. Azana fali te. Via Zani Zénith, via Zani Olympia, via Zani Bercy, via Zani na ba salle mythique. Comment on a un niveau et ingratitude ya ko $1000 na ko foute le business class première fois na vie na yo. Cause la visa ko ke poto e kokani. Bonjour. Aujourd'hui, mardi 13, une journée de plus s'est ajoutée dans nos vies. Je suis très content d'être là aujourd'hui en face de vous, dans vos maisons. Mais aujourd'hui est une grande journée aussi parce que je célèbre la naissance d'un ami que je connais, mais il m'a demandé de taire son nom parce que c'est une personnalité. Aujourd'hui, je reçois pour vous un monsieur qui n'est plus à présenter parce que à chaque fois où il passe à travers les réseaux, il est suivi. En tout cas, c'est un garçon qui est suivi de par sa façon de faire, de par sa sagesse, parce que c'est un monsieur qui parle bien. Donc, je ne veux pas vraiment beaucoup commenter, je vous laisse les découvrir. Donc, il s'agit donc des Splendeur Mbongo. C'est avec Splendeur Mbongo que nous allons essayer de discuter ensemble face à Jet Li. Donc, voilà. Bonjour Splendeur. Bonjour Jet Li. Ça va? Toros net na film. Moi, mieux celui qui est bien. Qui Toros. Moi, je joue rebelle, hein? Il y a Osakanate, donc on a focus. On a mis ça single. C'est tu es que 1825 ça déjà. Donc, en tout cas, tu as bien ou bien. Ouais, ouais. Première fois, on a mis ça. Nzembo bongo, tu vas commenter na niveau ya bongo, tu vas partager na niveau ya bongo. Nazuba félicitations et papa vient na ba Kelly Charleston. Oh là là, honorable Zakari papa soué. Fiston coloqué, va faire gagner la merveille. Fiston Botuale, va mettre Tubou. Maître Bessengande Balondo, Jikitenge, Mano Lubaki, venir sur Coco Dilasso, ouais, opéra, opérationnel. Donc, ma sœur Nabiso Banana Boduga, pourquoi pas Papa Edi Badiata. Donc, tout se passe bien. Donc, nous sommes les Galitoko. Splendeur Mbongo 1825 Ebimi, single Oyo Zwakipe Mwangonga pour réaliser yango. Mais quand on a la biso lisolo nango, nakata 1825, tu as retrouvé Splendeur Nini en fait. Au pouye les biso rumba, au memi biso na style na bino en tout cas déjà koloba 1825 jours et ça déjà na fongoli moi branche moko boye. Oyo na kolo beza nango invisible, visible, mais il faut la peine à savoir pour Omo Nango,
comme ça visible. Les ans moins visible était. Pour 1825 jours, ceux qui m'ont à l'objet côte en profondeur, il y a 5 ans. Dans 365 jours fois 5. Oh. Yango sali olena lo 5 ans parce qu'on a nenga thématique ya nous les nenga kendelaga alobi 1825 jours pour siko ba poser nga question moni nengo poser nga boy pourquoi 1825 jours yango nde ezalaka parmi ceux aux sanzembo il faut zala na biloko mi balé mi 100 to 4 oyo elobisa bato baluka ba koma kirie voilà na sens wana et puis nzembo wana ebimi nango kaka ba mais déjà na imbango na fin 2022 et puis clip na sala ngo fin 2023 eza nango lo moya kala mais sikoyo eloko nazo sepelake nzembo ngo eza na ba métissage soko yo kango omo nango lo kwa 100e dossier soko zo yo kango na sala ngo retrouver na kata rumba na sala ngo na boule pendake ya ekachaka koyoka ekachaka koyoka uniquement venanga aigle yango moni na lobi na plagier vient nga moi aigle moi 10 000 par zozo sous les kauka yoka donc na tambol na matamba aigle na lobi moi de liloba ya aigle et puis na bakisi na ba liloba nanga Splendeur mongo to loba namo Splendeur mongo un bon parolier bato bayebi opesa bato belé banzembo ebani ba rubinyo ba fabrigas moi bato belé. Mais pourquoi pas au tikalaki la pona yo wana ya parolier au signer pena yo moko na musique ngo lelo ekomi moi kokoso ba grand leader kutu vraiment il faudrait qu'on se le dise ba grand leader kutu ba banga robimisa parce ouais, que fallait dunda milliers nyonso mais oye non laisse-moi terminer mais au signer yo pe au kotaka makambo sali au crainte pourquoi fandaki na yo te o zuika nzembo pesi mutu moko par exemple pe o ayebani a interpréter nzembo na yo boyokani peut-être essayer ka regarder ba droit d'auteur na yo soko lingyo banga te na vie sala makambo selon yo na niveau na yo o banga te moninga na sa musique te ona sala défi na bato na sala de na lobano lobi nini soki olingyo banga te na vie en tout cas ba wayo Holanda selon yo pour obanga te na vie bato bakomaka kobanga pourquoi azosala makambo selon taille ya mutu mususu par exemple ka topesa yave na biso fali ye mutu asimi trône ya musique afrique ya musique ya Congo sikoyo yo ozoya kosala nzembo no na likanisi ki oleka fali ata yo moko mpona kokoma fali ezosenga temps et puis evie na biso ye moko alobi makambo ya temps et puis mutu nyonso pe te kaka na vie ayaka ke il faut aleka bato ayo okuta mususu akoya akosala carrière na ye ta mususu na se ya bato ayo kokuta soki destin na ye nzamba atiaki ye ke bato ayo kokuta il faut aleka bango koleka ndenge fali ayaka kokuta bato lelo aleka bango eza destin destiné na ye eza bongo yave na biso aigle yango moni pe biso tozosala makambo na niveau na biso na coin na biso mais ba petit ya vie nzembo na nga na bimisi bato bayoki mibale to misato lobi na sala effort bato bayoka 5 6 7 lobi kuna 12 13 14 il suffit kaka soki ezopesa nga ba retomber oyo ezopesa nga nazo comprendre ba retomber na zo pona niveau na nga voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi parce que tu es un artiste nyonso alingaka azala produit azala manager na habité aventure ngo kenango na ok na ngolo lengeni oui premièrement nzambe yemtazaka sima na biso tout et puis ami balé ça pe mon papa Jean-Jacques Bolamba donc des beaux des mal soko kutena ba papa ya bongo neti mi balé mi sa tout jet li olela sunza la tena Splendeur ana lingito za la soki na longwe wana yango na bi so na longwe wana nazana ba mutu nyonso musala nyonso sambela asalaka alaka na nzambe sima na ye voilà tuni yo katinga kasi nazo kende na lobby premièrement biso nyonso nzambe nami et puis batu bazalaka toujours pona biso okopana okozala fort na art mais faible na finance okozala fort na vision mais moyen et vision na ekende musique ezate peut-être oza faible pe na spiritualité okoki pe kozala fort na spiritualité mais faible na bato koyede yo nyonso wana ekontaka okopana
nyonso ane contrat donc biso na bokasi ya ba vena biso pe ba honorable Jean-Marie Lokulas ba edaka biso na bokasi ya ba créance lusala les njilo les plus célèbres ba edaka biso comprendre il y a joueur ba rôle ebele joueur manager a joueur carrière moko et donc azana ba po ebele tona ba to ebele ba edaka biso ba vena biso ba gilenga CB ba edaka biso ba les boss junior kwata maja ya mama na sinzongani ozomona $1 ya oezoya $2 à oezoya donc ozobunda po eza bato misusu ba edaka bato te na débit balingaka mutu mangetela et puis ya aider yango na lobaka lelo il faut bato ba assumer tant fallait azoteka banzembo ba 100 000 bato ba assumer tant fallait azoloba libanga 15 000 20 000 pour na débit na ya 3 chemins mutu moko te apesaka ye confiance lokola ya lelo mais heureusement et simba soki simba dité voilà na sens wana donc makambo ezokende bien et puis na ba conseil pe ya vina biso fali ipupa pour apesaka pe ba petit na ye surtout soki vina biso fali ipupa azopesa conseil na tsaka pena de makutu na nga oyo na mesa penda na lande na bokebi nyonso 1825 ebimi oyebi musique na biso ya lelo eza sur le bois musique à kalaté oyo ki mutu atekaki 10 000 exemplaires par exemple et pas ba distributeur aleki na TV alobi na teki 20 000 lelo ba plateforme ba rechargement ezali exactement depuis Splendeur au bimisi plan jusque là tokolo ba au combien de niveau na bimisi plan déjà na sali lelo la 12e jour donc ozomona na bimisa ki nzembo nanga ka elo ba moko égle ko sali ke sila voilà na lelo eza nyonso na bimisa nzembo nanga na 700 abonnés na chaîne YouTube nanga 700 abonnés ta chaîne na 700 mo bimisi clip na kati wana e beninga lelo na koma na 2000 abonnés et puis nzembo na espace ya 12 jours et 13 500 au ba consommer na zuba 500 commentaires so kepe na la plateforme niveau bat ba consommer nga na zo lobake oui niveau na nga yango yo batu ba yeli nga na ba téléphone bato yo pesa $70 to booster et ça la 150 000 vina bino so bo booster nga siko na yeba te na za wapi na posa ko booster nzembo na nga te il faut na mona ka ke so nzembo na nga te sali 1 cas pona comprendre ka ke ya mi balé so na tie tango esala 2 cas na comprendre ke ya liboso ça ki 1 cas ya mi balé 2 cas so botinga mamo 100 000 vies to 200 000 vies o nga na yebi ke batali na bango ngo bongo te ndeni ne pesa nga su courage lo bina travailler po oyeba ba effort na yo ya vie ozo sala so ke ezo sala augmentation ezala na biloko ozo sala ne bandeli. On comprend. Ce que vous avez tricherie na début de carrière, il y a un moment où vous avez une carrière à vous pousser. Dans ce sens, quoi. Splendeur, bon, est-ce que vous avez bazo loba. En fait, monsieur, tu as tout à l'heure, et à l'émission, tu émission à Baninga, tu me caramini mingi pe kota la ba commentaire. Ba Warriors na ba Congolais mususu pe bazo loba ba lobité, mais moi na mobile wana loba bien, mais à approcher Fali parce que as artiste local là yé azo luka. Na sima ya kombo afali makambo yazo sala pe et c'est propulsé. Est-ce que yo pozo partager na bango même état de réflexion? Ce qui premièrement eza na bongo mabeza wa pikasi. Mabe eza wapi. Ngana lo bakomoni lelo batutu bakoma koya kowelela. Bisom to sala fali, bisom to sala boy. Oyebi ezaka pourquoi? Ko bebite nango ezaka nini? Po simba. Vous comprenez? Ngana lobaka lelo na répondre au penda dananga na bokebi omoni musique ya Congo ona loba mikolo soki ezaki voice ezaki WhatsApp plutôt fali pour palinga zala de contenu kaka ko ezala na WhatsApp appel te alinga zala voice na message écrit lananga na bokebi oyebi pourquoi ba journaliste belé so tali bango omona bango ba mayele te mais misu ba kota ba $1 $2 $3 il suffit ka te tija miko na e asaleli fali na forme voice ozomona makambo azoloba pona fali azokitisa fali mais en réalité yozomona ke muto azosala boye azolia mais na format voice donc azazoba na lobite ke voice ezaka pona bazoba mais majorité bato batanga te ou baebo commenter to basala même biso pe moto sala la voice mais mingi zala kaka okoma message écrit vous comprenez so na lobi bongo po ani neti yo osala fali na format ya kokoma
ntango osala analyse na yo ezomonana te ke ozoflate Fally mais ozoloba makambo eza yango mais bajournaliste mosusu bajournaliste nsima bato ayebi réalité qui est Fally mais akosalela Fally sikoyo na forma voice azolia mais kolia ni ezala insuffisante basasi wana merci quand même parce et puis Fally soki azalaki soki musique ya Congo ezalaki montre Fally alinga azala réveil yango omoni lelo ebela baartiste baza barêveur yango bato bakonfonda Fally réveil na réveil donc lokomona yango nde soni réveil na réveil bato siko baza barêveur baza bato ntango Fally azwaki initiative na mutu moko bavoya baémission apia kwango ou bien c'est iné te wana nzambe soki tazopia moto akauka te fo nzambe kaka bakonfonde Fally na baartiste mosusu eza lokwa soki musique ya Congo eza montre nde nayebisi yo Fally Ipupa anga azala kote nini na kati ya montre réveil moto akendaka mosala ntongo est-ce azalaka na posa montre kaka mpona réveil montre eza nango wana mais faut aza réveil donc Fally aza réveil baartiste ebele baza baréveil parceque bafanatique na bango et puis Fally aza le seul artiste oyo asalaka makambo ka na vision na ye moko jamais na vision bawarrior oyo bawarrior bazelaki epa Fally eza te oyo Fally apropose bango mais nane po kopropose eza na de volets eza balide mosu apropose baartiste eloko eza na se mais lokwa baza bafanatique na ye babi to asime to supporte kaka mais ce que Fally aproposaka bafani na ye makambo ezalaka au-delà ya makanisa bafani na ye asipasaka makanisa bafani na ye yango monaka bakoma asufi ya papu elpibe oma bakomi na fierté ya Fally ya niveau ya kosakana te sikoyo baartiste mosusu tellement Fally asala makambo na niveau ya level okomona bafan bakomi kooriente donc bakopesa lida na bango orientation ke lokwa Fally asali boye yo mpe sala te ça va tenir compte que baza niveau moko te na Fally yango mona baéchoué tala bato balandaka Fally est-ce que basalaka lokola Fally to batambolaka na matamba Fally mais basalaka na lolenge na bango donc soki penda nga nalobaka Fally oyo ya quartier latin na Fally oyo ya lelo eza bafali mibale oyi pourquoi soki penda basala Fally yango moto asala Fally aza motema mabe yo da omona soki na banque centrale so basala 1000 francs est-ce que bakosala 1000 francs moko 1000 francs ezaka moko mais basala yango ebele ato simbi 1 milliard de 1000 francs nyonso ezaka 1000 francs mais basala yango ebele mpona peuple 1000 francs ndambo ekende ta mosusu na komi na mbongo afula 1000 francs ndambo ekende na ngaba 1000 francs ndambo ekende na matete ocomprendre ke ba 1000 francs ekende na ngaba ekokoma mpe ma campagne moto afanda na ma campagne moto afanda na matete so akabeli akende na ngoti ntango akokaba mpe ezotambola siko motu soki mpenda basalaki Fally asolo moto asala Fally aza motema mabe komo bosala billet moko yango moni lelo tout le monde po azwa visibilité azwa lumière il faut plager ka Fally po basala Fally moko ti po basala Fally moko yango tout le monde na ba journaliste na ba joueur non Fally donc azosala ensemble yaba nakoloba nini donc Fally aza loa société donc asangisa bato omoni donc yango naolobaki basala Fally te nzambe nde moto asala Fally soki ezalaki ke basala Fally moto yango alinga aza motema mabe nde nakosaka billet moko yango sor nango lelo ye moto asali na ye te nzambe nde moto asali Fally siko ntango asali Fally yango nalobaka ke bafali baza ebele mais Fally azaka moko oyebi pourquoi kaka Fally moko wana tozokaboli biso nyonso Congo mobimba tout le monde soko longwe na Congo Fally azoketi na Afrique bona boy so ayebi aza na événement na ifo sala nzembo aloba badaka Fally Ipupa bafano balingaka Fally ya mindele bakende na concert na ye okapa diembela no Fally mais diembela ngona ndenga bien Diembela no Fally, mais Diembela on en bien. Splendeur Mbongo, tu parles tellement bien. Quelquefois, sur Zoloba, Nazara vraiment émerveillé. Mais tout ce qu'on a en émission, Splendeur Mbongo, aujourd'hui, merci parce que vous reconnaître que Koudou Poussayaya et intervenir en 1825. Oui, et surtout,
Tikana posta kango en tout cas ça lit bien. Na 1825 intervention ya et Mimi P1 plus la carrière na yo parce que vous reconnaître que le niveau na yo oyo moni wana déjà pour toi c'est déjà un pas. Voilà. Mais quand tu as Warriors eza na niveau moko parce que tout le monde a payé au coup pas ya le quoi musicien. À Lungwe wana à kepa orchestre moko boye à ses parmi kuna era monique à cet album moko mi balé à lingia se comparer na yaya. Est-ce que Splendeur Mbongo lobi to retrouver au ma marche ya lolenge wana te? Est-ce que le lo oza malba monter parce que oza na posa visibilité, oza na posa mukile yeba yo? Peut-être que lobi peut ko mona ko komi na respect malade ndeke parce que ngalo ba congolais ba na respect malade ndeke. Une fois qu'il a ce qu'il a recherché derrière la personne ou alors ce qu'il cherchait derrière la personne a changé na mentalité hein? Est-ce que tu aurais retrouvé au bon côté? C'est une bonne question. Vraiment très très bonne question. Nana pour répondre boye. Na vie. Soki ka koza mutu oyo koza na option ya intérêt personnel. Ne lobi o changer langage. Na vie faut tambola un intérêt général. On comprend intérêt jet intérêt à peuple. Nana pour répondre boye. Au moins, il y a batele makana arrêt de bis. Peut-être tout ça chango. Pour mati transco ezo kende gombe. Batu tout est au bamata wana na chango bakenda kokita na gombe. Yana batu bakita na 17e miri baza. Batu 14e miri pe baza. Mais so kiti na 11e miri. Eli kolobate au finga chauffeur pour kiti. Destination na yonde yango wana. Mais tant ou bis ezo kende ezo keka na destination bon. Bis kenda jamais na ba destination misa tout au 4 5 kenda na destination moko. Mais bato baza na kati baza la destination moko te. Mingi o bakota kana bis tant ba mataka. Ebele wana ezaka te bele o bakitaka na destination. Au moins tant so mataka 45 mais na destination tant ou bis e komi na Gombe ba kiti 20. Est-ce que vous avez dit par là, il y a tout sangisa batunyoso makambo boye question boye faut izala général. Vous dites pourquoi? Soko talivé na biso Dino Liaki abandana aigle depuis kala. Tant aigle bandi ko sala groupe d'accompagnement na ye. Tala bilongi oyo aigle bandaka nango. Soki bato babandaka ta mususu bazana bito so baliki 15. Ebele balongwa. Misusu batikala fait Dino Liaki na ba ve na biso ba Tyson na ba tebele bele bazana si sikoyo na destination na bango et monanité bazo tambola ka na fali peut-être ba koma na fali tina destination ya fali pour fali za bis o biso tout mataka tout le monde na mataka mututu fali za bis ya mututu ya artiste tout na Congo ya journaliste tout na Congo ya mututu oyo ataka téléphone liboso neto caméra pour mokile tala e fallait la bis na e obi fallait za bis ya batutu ya mona ina loba parce que ozomona na ba danser zo babanda ina biso ete na ba musicien ba danser ebele balongwa misusu bayaka ko intégrer groupe eliko laksa nini eza normal batu bazala lelo lobi bazala te mais eliko loba kaka te tout le monde. So kazana mutu azakana mutu pour la séparation te so que ezaki bongo na biso dila so akabona na fali mais ve na biso badiata akabona fali na makambu nyonso ezana batu bazalaka kaka pour na libela ezana batu bakitaka voilà soki o banda kolanda makambu ke oya yaki akitaki ke bobo ya okoma na maladi ya ve na biso moko likolo ya fali akoma ko banga ko booster batu misusu po ayo koma fali donc on a vu batambola ka bongo te on comprend na sens où on a donc biso tous na conscience tous na savoir et si tout biso exemple au énuméré et c'est là non pardon c'est là non on continue qui mis ça ordre d'idée na ngapé exemple au yo énuméré c'est bien bon mais tout de suite au moni na mboka na biso ndeni makambo zo tambola derrière musique tout ça le plus souvent bazo za la fidèle na musique et ça administration ya groupe des sika plutôt kuta batu baza fidèle mais ça tous ba chanteur
même les chanteurs qui ont évolué en solo, mais Luki Koulou tout le rôle à tremplin. Une fois que à tremplin na bango congolais na politique il y a qu'à garder relation pour la vie. Donc le congolais sera ça zui oyazo luka. Malgré comme ici muto yoye amonaki munene, muto oye avantaki, muto o même akomisaki, akomisier adversaire na ye pourquoi ye pasomba de jandaku, pourquoi ye paso mata muto parce que lobby na auto yebité. C'est pourquoi je te pose d'ailleurs cette question. Sagesse ezalaka quantité ya kozala mukolote. Soko zofana na batu, fana na batu. Soko zofana na batu na format ya provision ya nzala. Ne mukolo ko provision nzala. Ndoko changer maloba, ndoko baluka. Fana na mutu na provision nzala te. Mais yeba ke ata na lié lelo na tondi lobi il faut na lia. Yango adage mo balba kolia esuka na tite. Ezana batu misusu vi na bango ezala ndenge nini. Soki amoni déjà komi na makoki ye moko ya gagner 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros a obosa na batu facilement. On comprend? Ezana batu misusu même si akomo gagner 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros a oyeba ka valeur batu. Ngana opesa exemple ka na fali. Kozanga na ye azalaka na batu. Ezweli na ye fallait za ba genre batu soko kaboni na ye yonde mutozuluki bobeba mais on nous oloba fali na oloba yo ngamo pe majorité ya batu oyo to solana bango na auto solana bango lisusu te nde ba otanga ba bike tipo yo soko beba na ye seke yo moko lingi obeba ngana se retira pa batu pone loko ba bengi soko za vreti ngana linga ba vrai comprendre ngaso na yoki donc ngapenda na koti sa fali akota penda vandawa. So kana yoki eloko moko boeta kana koma na niveau peke boyo mona pe na parler oyo ka débat mo banda ba okende yo lingi obima vite ko mimate mokile koma ba mebele oyo sa débat na nzela mutu so filmé azume et pendant internet tout monde se maîtriser ka donc na koma donc la so mutazo lobela fali mabe na ko mondire na mona wa ba piquer nga fona yamba la moko donc pour première mes anini ko linga mutu ko pemisa yi nga bando linga fali depuis nazana fali depuis na mona fali. Est-ce que vous êtes sûr que le Splendeur Mbongo, jet privé, Mowe Fandi, na Giliezo Zelayo, au voyager dans la délégation Mokoboué, il y a 30-40 personnes, 10 Mokoboué en privé, na yo, na jet privé, on a Moussou Bazo, on va vol régulier. Est-ce que vous êtes la constant, na Kulutu na yo? Kasiango na zo ebisayo, so que zo fa na pozo mona gena zangi, wane za vrete. Fana mutu na kozanga na nezo ina yokozaka na mutu wana et puis ngai na kapona fali pona kende wa viteti oza fali muzu pesa katoli te tozo tourna parce que omoni to moni ebele na sala effort na bimisa ve na nga loboko na nga na tia loboko na sala effort na bimisa ve loboko via hésiter te akangi loboko na omoni ka ko kanga loboko na nga esili na pemi nanga na pemi na salaka effort na comprendre fali à 100% te mais na yeba nini alingaka nani na ngati 1825 ebimi eza single totikali dans le contexte on a un single ou bien ba fan bazela incessamment le deuxième single ezoya le donc tout en termes de single sa deuxième single le 21 juin donc pour booster les sous-chaînes molo donc dans sa course na mututé mais dans sa après omoni toye kokuta bakulutu baine l'équipe misusu baza ba musique na bango zo mona ya botali TV bomoni moi très kitoko donc voilà donc oyo ngana tosala dans sa nga course na mututé mais ba musicien mususu na zo mona ke oyo inane après na kokanga na ngai muto yo to calculaka te ke o inane dezo ko kangeza ka fali po yo moko muto to calculaka te inane 2 à 3 oko kangeza ka misusu na comprendre ke o inane 2 ans na okanga na ngai ya sa ne be exploit belete na musique ya Congo azane kana des salles mythiques ya beta o na ko kanga na ngai baza les salles muto to ko kanisa te ko kangeza ka fali. Pourquoi? Oui, dans petit cas, pourquoi? On a eu au coup de bateau, bah sali, bah succès dans on a la salité, mais pas beaucoup ma falité. Bon, est-ce qu'on a bandit si cool?
Splendeur, au côté on a quatre solo en gros parce que le lot bêta les solo et opus nabiso déjà sur le marché il y a du disque comme on dit. Voilà. Donc est-ce que nengo kuteli makambo ngo lelo okolo banakati mboka na biso JR F Daniel na ya Ornella Moussa maître Junolia qui na artiste Mouchando ne ba pesinga question o babina poser lelo ndenge yo koti na makambo ngo na ndenge okuteli yango tokolo bana mboka biso bana combien de stars lelo en tout cas nga pe avant de répondre question na yo na kopesa mbote na fina Bubuli Yondela di protège vieux Isebola vieux Ikoli donc on appelle ça tonton de tonton Clébin Lumbila donc on appelle ça vieux na nga mbote omoni leo na Pongo to na des stars nani lelo pena osali interview Fali Ipupa na Didi Stone Fali Ipupa na Didi Stone de star congolais lelo na mboka na biso star omoni soki événement mo réseau salama soko moni Fali Ipupa beta pe biso comme na Didi Stone oh so ke kana fête moko boy o ezaya ba star soko moni congolais na congolais soko moni na congolais wana Fali beta ka misu pembeni o mona Didi Stone plaza ka côté wana Didi Stone plaza ka ba côté wana tout comme ma musique ezaka lengi pardon na comprendre yango balobaka eza na bato misusu bazangi kingo me bazana na mayaka bato misusu bana kingo olatela mayaka me mayaki ya te eza mpe na jo moko boye azane na kingo alingaki azala moto ya liboso na mokili azala na kingo azala mpe na mayaka me ye moko akimisi mayaka ngo kaka boye. Splendeur Mbongo, je pense qu'on a eu largement le temps de parler de voilà, yango ton opus. Nako silisa. On dit Fali Ipupa. Ce qui musique à Congo, et c'est football. Fali Ipupa il a la Real Bax. Real Bax. Donc équipe mi bali mais pas ça qui c'est Real Bax. Oh. Mais il y a mon nom Babi. Aigle pour la Real, mais si quoi ce qui football. On a comprendre la logique OK nango. Ezalaki. Donc on a la football, on a la Real Bax. Execo ya ba équipe mi balé. Ouais, puis pourquoi? Ba joueur musulman ba mission musulman ba za la Villarreal, Arsenal, Bani. Les autres de ba fallait les tout le monde. Ba to kasala neti ba o ba tika ba zelo côté basé logo. Mais na makambo tout différence c'est ça là. Même Tinanchik, le premier to la première, le deuxième Bazalaka. Ce qui préfère continuer à faire ça, la ABC, messieurs. Bimisi langa 10 premiers. Ah, bimisat. Maintenant, sur la carte salle, baza 50 ou 52. N'engue mon a fallu. Et puis, pourquoi nous avons rien pas? Soko Tali, ba club na monde. Soko en Afrique. L'équipe, ils ont ba fans partout dans le monde. Ils ont réel na Barça. Ils ont pas si au monde a mouta tambola na Kinshasa, azul banza fanatique à Dijon. A cause de la première pénalité. Ce qu'il fallait, il ne peut pas. Real Madrid doit nous montrer. N'est-ce pas? Azana ba fan. En Afrique, Azana ba fan. Azana ba fan partout dans le monde. N'est-ce pas? Pour moi, Azana ba fan. Sauf que même fallait na Ghana, Azana ba fan. Mais ba mission mususo même on a gagné. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Et lui, Kolobani ba fan ne ba tirer le Ghana kin. Na Congo pour tout ça kin. Pour Congo ils ont monnaie. Congo ils ensemble. Les autres artistes belé bazo kosa na so ba bien na kin azo kasa community fali. Pour me libanda, me na Côte d'Ivoire. Me na ba Togo. Parce que to bimisu libanda, me ka go ka ko fallait ngaza la Real Bax. Real Bax donc le monde a que hasard fan partout dans le monde. On comprend? Wana puissance ya Fali Ipupa. On dit yango na zolo banayo que Fali Ipupa za mutu ya ko salisa blague tele loto zo mona yango na lobaka Fali ba réponse na ye ndé et ça ka conclusion Fali pesa ka ba réponse na ba o ba warrior ba kokate ata ba fingi Fali ba toujours d'attaque mais c'est insuffisant Fali mo so ka ye kaka boy ba warrior ba senini ba pemi Kelly Charleston du côté de Toronto, je bien Kelly Charleston résident. Warriors. Donc voilà, Nalobi Splendeur Mbongo
je crois qu'on a eu largement le temps de parler de single Makambo au Tiko Sala, mais moi inquiétude Mouké Ali. En tout cas, si on côté vraiment sur ce qui se passe derrière les réseaux sociaux. Autour la tabaga. Autour la tabaga parce que ça solo la vérité, mais dans le sens du mot. Dans le lobby, Splendeur Mbongo, tout le monde a net, Malika Sali sorti moko médiatique, ici quand on perd le lobby, ce qu'il fallait pouvoir Azwaka Nani Prince Babiate, c'est parce que Abangaka Ozoye, parce que Prince Babia c'est un grand chanteur, je ne sais pas moi, un grand musicien. Mais comment you Zomonayango, parce que la tenue aux questions, parce que je sais que yo Utinaïna, Nakolukanam o Nini Oyokaka Prince Babia, et puis Omeka ko décortiquer pour Nayo qui est Prince Babia. Et puis est-ce que fallait pour pas cause à la crainte, il y a Prince Babia. Babylon Moussou Moutazolo Bozota la Otaï Noka Kolobi exactement il faut le baboué on comprend fallait niveau à comédie wana ce qui place à Outa Mukolo orchestre wana en réalité ça rappelle génie à solo pour atikala jamais goza la chanteur ma s'imposa asa la musique à bongo lelo kombo na eza la bongo so tala yé niveau ya place au fallait à Outa Mukolo nango mais fallait aya s'imposa doubler à l'équipe parce que Prince Babia à niveau ya ex patron ya fallait c'est ça vous obati fali so muta ko banga bato yo basala makambo avaye ya e okuta bango asali makambo aleki bango nde mutu fali akota la koza na mo ba réserve est-ce que koza na akobanga mutu asali na nilo côté on est n'importe quoi vous comprenez et puis savoir nini ko yazana ngo azani ka système to ayembaka tanga loba makambo na ifa banga bato na neti biso biso tangela ndule mais pour na ko mafali eza pasi na savoir pour na ko mafali eza pasi bino botangela ndule ya za pasi maintenant il biso vena biso Jean Koubal azana savoir azana ba livre okima mais so tu en terme ya ba exploit azana falite via Zani Zénith via Zani Olympia via Zani Bercy via Zani na basal mythique so si go muto ko fallait ko banga net to par exemple Jean Koubal question na zui Jean Koubal na produire to na tia Jean Koubal pour via ko le kanga po ana notion ndule muto fallait ko banga entre guillemets goza net via Jean Koubal mais a ko banga te fallait pour mon akaza mystique na bato batanga musique ba banga kai na bato batangela musique ba banga kai o fallait za les seuls artistes souvent ils ala ka soko yebi musique pourquoi on a 600 niveau fali et ça va pas si on dirait à sa première moto na Congo aye ba niveau musique bon ça va pas 600 bongo moni on dit souvent Kolanda fali to ko égaler fali non azan et l'autre côté au fali ce qui a posté on comprend aller ka fali ko le ka fali ça il faut baner il faut ça la peine na makambo pour le ka fali il faut ça na ba médaille il faut ça na ba liputa il faut ça na ba loko il faut ça na ba sweet life il faut ça na ba nzembo bato bazo bimisa ba nzembo mais bazo ko rekoma na chevia falite bato mona fali on dirait mikate yango na lobby ezaka Congo mututu o tia caméra na ye webi lelo na ba journaliste ebele ba Saint-Denis wana ba critique ba fali communauté congolaise ndeka itala ka bango lelo na ye ko comprendre ba journaliste ebele ba critique ba artiste ba comme ba international mais ba journaliste ba tika ba local yo déjà mon journaliste congolais ba PCE Kisina TV5 mais azo ya artiste ivoirien atika jamais kozala mais au moment a fallu pour pas faire na TV5 to gaze mawete afandi bazo yambe na journaliste mususu siko elingo la sanini niveau ezamuke soki niveau ezali makasi mais bafuta ba billet babike asa l'interview na daju journaliste Congo futa fionko akesa interview na daju na TV5 yo mona siko boza na respect tant bozo exploiter fali sans
droit d'auteur oye peno vandi na yo otie caméra na yo bandi ko critiquer fali ba bonné pe ba koti ba congolais batali yo fali anozo critiquer à l'international mais yo kaka ba congolais bazotalo il fait bangiso fali moni exactly il faut obanga fali ba journaliste yango moni fali soki azopesa ba journaliste a Congo émission ko sangisa bango 20 bango tout avant tu bango na pesi bango émission c'est fini à valoriser bino yango apesi bongo jamais osala pesi oyo apesi oyo hein apesi bino émission pona mabotu na sko bato ba yambaka fali après avoir ko fali ba retomber ni nezala ba compagnie bengaka bango bazokambo yambi ndenge ni ozaka journaliste so yambi fali ata ozana se ngana mona yango ti mutasali chaîne vite fasaka na 1000 abonnés so yambi fali oyo tala boyo nene ko na 50000 abonnés émission pamba bateki yo te wana olobi ya solo même nga Jet Li jour no ya madegrité sur jour yango na olalela na ngambu Aigle azana puissance premier artiste na Congo oyo kamutafandi na kwena ya sali TikTok na ya mipesi komonga kizengi afali mutu amipesi komonga kizengi afali asaka ba vidéo apesi kizengi pops sam akuta na fali akoma pena babono mona 1 million d'abonnés na TikTok tala niveau ya aura mutu mususu comme on petit fali ebi ke o petit fali ka komba fali wana mutu mususu ebi petit Aigle ye a exploiter ka Aigle na démarche mususu a exploiter Aigle okangaka singa bina kaka mususu petit mo pe na mona ka bina ka fabwe akoma ipups osomona aura ya mutu yango na bi fali aza ba fali bazebele me fali aza ka moko po batutu wana osomona ba kombo ba ipups ezozalaka ba ipups ezozalaka on comprend donc omona batu bazwa aura na koleka ba ipups solo ba ipups solo bango baza ba héros de l'ombre balinga kutu boyate nous sommes mutu mo ala ya soko ya bibona fongolisa compte na nga YouTube na fongolisa page na nga lelo fali boka na biso kozana na compte bancaire apamba so simbi carte ya distributeur mutamu neti obongi na vie tanto banda kola to banda kaza so zana mutu ko bonga lelo biso moto na mope ozana na mutu ka mo no bongi note so mtazo futela ko sa bongi te yango mo fali biso nyonso ba artiste à Congo to respira ka même taper maka se fali yo biso tout to respira ka même taper maka Splendeur Mbongo la télé c'est le seul artiste a commis na Mbongo pour na ba œuvre na ye ezana ba artiste mususu basala ka musique mais au moins de ba benga politique poche musique poche donc la plateforme na bango eza ba poche ta mususu ya ba master na bango ba vie na bango azo beta musique mukeme ba kabele belé yeba un jour batu wana ba ko zala te bongo bana na yo parce qu'il fallait pourquoi sa musique ba œuvre na ye ebongisi ata mukola kozala te ko bongisa kapena ba génération il faut pas comparer falina batu misusu bongo Congo eza na ngo na ko sibandole kana ba sasem na ba voilà wana donc et loko sko ba musicien belé bazo ko sana wana ozobeta musique muke oluko créer neti biso boy to beti na ba musique to ko tia biso bongo mais yo zolo ba boy ozolo ba boy za ba analyse na yo ça peut lié na maelo nzamba pesio mais to ko mona sortie médiatique moko awa ndeko to yeba ki biso nyo solo ko la leki ya ndibu bayambaki et pas ya ndeko na biso héritier Watanabe à travers une production et sika wapi héritier Akabeli qu'il m'excuse parce que je ne maîtrise pas son nom ndeko na biso abina rawa galibumune wana bakabeli 1000 je crois dollars na yoki Robinho Mundibu koloba que omoni ba pesi 1000 dollars na memaka okuna est-ce que ba pesa ko ata 20 dollars na yete fotala kango en tout cas na zalaki na mona talaki yango epi nga moko mpe na reposta yango na page na nga nalobaka na ngai tosaki émission kaka na yo namoni yango émission yango ekozonga na page naloba na nga ondire bawario ekomaki divisé tika ye bazaka leki ya yaya bawario mosusu bapesa nga raison mosusu babanda comprendre nga te sikoyo mpe namonaki émission wana à travers sikoyo na minute oyo bacomprendre comprendre la ligne benda ko loba makambo nete loko tuninga question so na répondre te ba bokasa neti ya otiki benda manquer moi Aigle donc il faut qu'on recadrer ka vite fait au moni kotanga c'est important na vie ko linga pe ko za na entourage ba Jimmy la fleur ozolo ka die dongani na vie
Cause la musicien solo est important dans la vie. Si vous êtes musicien lokuta, vous avez des dégâts. Bami ebele baza ba musicien te. Baza ba commerçant. Et ça banzembo mususu après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Yo mo imaginer que banzembo mususu ebini sakabatoire. Pourquoi ce que ça li une année faut muta ki mamba sala mususu pour ibande koluka kubini sabato. Mais fallait que banzembo ya album à droit chemin soko yo ki lelo zo mono ndika tika ne ko bimisa album. Fallait que tika bimisa album lelo. Ça va fallir azo betanera bandule ba producteur wa ndoko ngaya. Omoni et puis il fallait sali musique na yena savoir rebelle na technique rebelle. Yo mona na poto wana ndenge bat bakenda ko beta na jonga. Yo zo mona ba musicien ba interpréter fali. Ba ça raté ta la musicien pas si bongo. Alors sa musique inera yemo ko tolela ngo. Pour mona ba fali ba za na pasi. Mais quand fali eza mais ko luka ko ça na fali nde eza pasi. Mutu neti ko bino bongo. Hein? Comment on a un niveau d'ingratitude, $1000 na kofuté le business class première fois dans la vie na yo cause la visa ko ke poto e kokani ce qu'il fallait même avec poto te ya ngaso mandat wana ba showcase beta ke bili wana mais ça va suma mabele wana koma botongati ya zolo ba mema ki ekuna ata $20 zoki ndakuna ma campagne na pesa ga garantie. Oh, yo pouvez pas aller solo dans ma campagne. On a battu dans les yaya. 10 000 € à Zouaka. Yaya, voyez, bisa n'engate, mais tant on a revendu dans la kati. Botan to bota na boye. Mama solo mususu to yoka papa na mtabete la hotel. Pour moi baba ndeko na yo. Ona aji boye yo moni yo baba no me so poto. Yo zaki yo bande boye bate. Mais tikana mo. Na pesa yi. Ba provision ko le la banzala fallait zo pesa yi. Robinho devant Fali, aza musicien te maza mwana. Robinho aza musicien te maza mwana. Fali aye ko sala continuité oyo papa na bango bokola ga fallait ko sala mona kimukolo. Oyo aza mwana oba bokoli na kimukolo pa Fali. Mwana oba bokoli na kimuko et pas Fali. Ba mbonga ba provision. Orientation musicalement parlant, fallait abandonner ko pesa. Abandonner ko koma na niveau qui a sali mobulu bakangi fallait musique. Mone mwana tant on a lo baza mwana deva fali. Mwana qui a sali ba des autres bakangi papa yaka ko bimisanga. Donc mwana zo sa buzoba bandeko ya fali nyoso pembeni wana pesa exemple na okena mwana ndenga famille baba ye fali tika ye. Mais il fallait aussi que papa monte papa et comme il arrive à père famille mobimba papa et moi mais papa zo ba yete oyebi fallait zaina monte mawana to yemoko yango moni na yebisa que l'émission ke azo sa be mission belé azo luka ko loba na lobiti abanda ko loba moko on comprend fallait za camarade n'était Robinho fallait za camarade n'était Robinho na yebisa que déjà zambala suka pour ça la aventure on dirait au lingo continuer no kaka ozolinga pena na kunana coincé yo pena elle quoi Chris Benoit zo coincé Randy Orton Tony fallait za camarade to yebi nyonso oyo zo luka ozano na posa mi mission na opotote ozo sala babilo ko moko boye potan ozo no visa te oyebi sa mission no pona sala ki boye yango bozu visa te okozwa ba visa oko mema batu oye papa sia ko mema batu na poto oko zo ba viso ko mema batu aza malin on za ba stratégie azo beta ba bordi pour le gars ba pimelie vie a kozo ba visa oh ya solo wana yo po oza moko ya ba musicien congolais au pays azo tant akeipe rap ya Robinho Mundibu to vanda na etro ye Robinho za kutunga ya kenela repetition te to vanda na etro to lala ninda ku moko to sani makambo belé na début ya carrière na to ke émission yeka polo moko to ça les chances na PC débarder na ngapa lati pour ça la mode différence avec émission Robinho za ingratitude na ye wana ngai na bande komikita na mutema na bidjo za kengra ça la ngote pa faliko
Banaka déjà comité bien avant. Asa Kengra, asa ngote pas fali. Asa ne bengatiti de pas. So au royaume numéro exemple nini oyo la kisaba warrior. Eza na jomo ba boa ça charnement de Junior Malaïsa. A aidé début ya carrière ya Robinho na ba format tout. Lelo bazate na Robinho, Junior Malaïsa. Asa na camarade ni mo comme tout la sebile lelo soko monier boye na éviter so asopela ki mafuta badendo. Ya toma dendo. Pona na niveau nani Robinho akomeli bongo akoma simbata moi 100 mois décembre. Nous mona master ne wana za ki kambista munele pembeni ya mama yemu. Ba répétition tout ya Robinho ba musambo. Ba séance tout ya studio ndia. Mais master wana lelo soko monier mawa minjolele. Ba yeba ka muta malamu soka zui ya mutu mona mutafali. Donc nzolele asala ben gratitude. Imagine toi ngana loba na TVT ngana kufela mama. Na joie ta courage te na WhatsApp mama ya ye. Mais tous aînés à bon terme. Na kufeli mama jour mususu pa a ben ça na répétition na kena na famille na ngamu bimba toke na répétition. Na remarquer lelo bat bakabate na bakabila bango. Soki ezana bateau bakabate bazami balé na Congo. Robinho azanga te. Donc, ce que courrier te pour master nous a obanga M kanisa ki moi tiens pourtant egoza na kata lisolo ngobinde na royo kayoko soki na zoga ni te soki akomela kayote si y a pas de texto koma courage fortifier mutu mbongo te ke maman na bino akufi courage na tindela ye so faut na yo a répondre eloko te apostate apesa encourageanga te atika bongo. Mais na mona normal tozangi na ye omona éviter na répétition na ye OK ba capacité na ba qualité na nga abande ko lobango ka na répétition na ye mais soit bimi na TV boy a kolobati mais tongi to tie ba brique po ya tele mabongo ngati na ye nga na bande ko méditer ngo makambo fali asaleli mona mobali nzambe sunga ye azale ngrate pa ya joyo tika ngati de bimi ngati des facultés pour abotama nango. Et puis batu lelo na mona ba wacha misapi Robinho banda ko défendre fali liboso na yote Robinho banda ko défendre fali ngana Robinho na landa ke émission moko zolo bake ko défendre fali tatinda te batinda ye et pas Léon Nganga parolier nzembo Robinho tango asala épée na ye banzembo ayemba mapendo tango biso to arrangeango ababa leader moko o basa balinkongo linga esa londiraza conquérant ya fali ataka komba fali te Léon Nganga mtabisa tsape komba fali yonde ni nozo kwa ko zo équilibré te face caché na eza wenge batoli ya batonde ba ebisa été sana faculté ya ti basimbi ba mema ipa aigle bande ko tanga ye malé malgré ko tanga ye fali bande ko aider Robinho koleka peut-être ba ipups ba moko Splendeur mbongo to aider Robinho koleka ba minyo aider Robinho koleka ba petit fali aider Robinho koleka ba biso yo comprendre biso to vana na fali te l'intérêt personnel intérêt général on comprend ngai soko tala ngai désir na délire na pas fali ebe zalani nazolanda eloko liboso kala tanga collaborer na artiste na bando luka faina pesa tanzembo fele apesa ninga bongo te mais sans na yo ka fali ayemba nzembo nanga à l'époque sonde baloba ki sex trouve baloba pe ndoto elataka pe nzoto donc fali azaba ndoto nanga ya depuis na linga fali na kokoko éternel kataka petit dimi muzomuna makila ndule ezaki na ndenge toyekota mpe bantik totangeli ndula yango donc fali aza valeur ya koprotéger et puis fali aza na motema fali aleki baartiste congolais tout na bacatégorie mpe tout fali aleki baartiste congolais na motema malamu moto akoza ambassadeur eza nde fali ambassadeur ya musique ya Congo c'est fali bataka ambassadeur po aza na mawa bato bataka ata ambassadeur po bozotuna opinion na ye so komi ambassadeur ozana babiloko azobimisa na monoko ozomona kamba moko ekobebisa musique bonga so na komi ambassadeur na orchestre bazala 40 te ozana mposa bavia bato mosusu ebeba donc fali azomérite azala ambassadeur Splendeur mbongo na ngai nzambe ya musique ya Congo aleki bato na kibogos aleki bato na bilambe pele aleki bato na kozana vision première mu afandi atali
Tangu bino bokendaka na ba débat mwezanga tina fallait alala razolota na bosa nini ningisa mokili. Mutuka na avion première fois. Et ça la maté fallait l'équipe batu na bozanga kubandela bilamba, fallait l'équipe batu na ko solliciter ba producteur ba solliciter trop kakaye. Fallait l'équipe batu na belle voix ba consommer kaye koleka batu tout. On comprend, fallait l'équipe batu na libéral na kokaba. Je crois que voilà. Et puis pardon. On a soulevé maman que nous on a profité. C'est Léo Tika Botine de la voice privée. Ah bon? So kinga na zo beto ba vérité et si yo lo na TV. On comprend Tika Botine de la ba voice et puis la voice zo lo baké. Joa voice au petit zo makambo panza moté yonde yo ko ba na nga et puis la peta fali. On sait la voice ngana panza ba kota o miniature ba tespande ba te fali ba te boye voice ne panza ni non tika ba fanti wana so sala o senga ntembo na ebiso avana peso ntembo senga fali pardon ezana kata voice olobane nini avana peso ba ntembo senga fali pardon na TV Splendeur. Pas voice c'est ça what na koyoki soso ki to silisi po to boy na biso ko chango te na bi yozaka mutu moko réfléchir ko kitati na niveau na te donc okoyoka na c'est bongo te na yebisa ye avana peso ozo senga o petit na landaka yozana savoir bani na bana bolando depuis kala na tuni sana wana akomena message abisi sele abisi ozana audace ozana koka kokomela petit ya vio yo finga komaka respect problème ne zanini on a poso to kombo na bimbongo nini oyo ozana ngo o ngana opeso banzemo oh na yebisa bongo soko sengi fali pardon na te vomi kitisi na opeso nzembo fele oh na yebisa bongo do yo po no selo ozana mbongo te osomba azana mbongo nini osomba nzembo pananga yo soma nzembo epale ki fali opese combien Splendeur mbongo tolali kabwe tolamuki tomoni ipato mpiana et puis atika koloba na siso recadrer te atika koloba ke na landi na po ya pesa na un mot colère on a solidarité na yela ki fali ya kataka o akasaka za munene peut-être munene ya nzoto ya zo kasango neti mena musique pona nzoto akoma munene azaki kwedawa tango ake na poto yana de miliki manzanza miliki ya bambwa na miliki ya bato peut-être ya mona kabela miliki ya bambwa po vimba so zo kasa ko vimba na ya monde za ko vimba poids lourd ya musique parce que poids lourd ya musique eza na ba exploit omoni concert de solidarité yo yeli pona bato ba na este bazokufa to yeli fali et puis un artiste azolo ba on a TVG ngana yela ki fali solidarité ba émission na émission spéciale te na recadrer na zongi ça y est tolali ba voice atina te donc c'est le yo tika kotine de langa ba voice tomoni fali pupa pembeni na ye Ibrador tomoni susu pembeni na ye Mignon Abraham mukolo mona ki image wana omona ki nini suka na surprise et ça l'a bien et puis nga mona Mignon Abraham peut ko so la ba so ce que to so la au moins to tonga vena biso fali mais na bien ezalaka to tonga ka vena biso fali mais na bien ngona mona photo na benyi mama Abraham na video akomi kuna na sebito parce que nga ibwa bazena ibwa parce que nga na bina lele mo fort boyende tango bato azo déstabiliser ba sa ba campagne na mabe pona fali to omoni elengi ya fali ko komini bato bazo défendre première fois na musique ya Congo un artiste azo défendre artiste option wana yango to pesi bato ebele tu zo mona te na ba kamu susu artiste musu balamuki bon ngana simba vieux na défendre raye biso mtoye na ngoti grâce à fali. Et ça, il faudrait les reconnaître. Voilà. Les bosseux qui musiciens, tous à niveau, il y a ces soba tout na TV. Au cours du matin, que musiciens tel la léginga. Nous sommes tués dans notre yo, la sabate tel ou la légio. On a un musicien boyé, mais nous avons un pour comme a fallu, faut na travailler pas. Vous comprenez? Et puis fali, Azam, il y a beaucoup de tabac, Vincent, papa chéri. Jordi mais asali musique à dégâts et puis asali na ba fan ba warrior à part fali mutu moko te na Congo za ba fan à part fali artiste moko ta za na ba fan tout au monde ka tam so za fan ya vie moko boya azo kumisa akomisa ne poids na artiste moko mais fali asala ba fan na ye pour comprendre il fallait za ba fan
ce qu'il fallait appeler si mot d'ordre qui soutenir na mesure en tout cas baby Katia mena Berthe Katia me baby singa na biso umela Splendeur mbongo zala kaka merci donc omoni fallait so apesi mbela ba wario boke soutenir petit na biso boye ba ko ya me ba ko ya ndenge moko te ne veni ma fallait to komi na so bazaya fallait to komi vraiment na suka émission na biso parce que le temps au parce que biso est komi vraiment na suka. Mais ma toute dernière question est celle de savoir, il y a un message qui est un calendrier. Mais tu comprends notre année depuis de janvier, avril, je pense. Tu as un mois d'avril. Mais tu as un mois. Tu as presque le 13 mai. Tu as un mois de mai. Jusque-là, on te suit calendrier. Qu'est-ce qui se passe? Calendrier, Zobimana, on vient où tu vas bête à toi, tu sais, à Sanini. Apema azana ba docteur hier ngana ebisaki bino fali poupa azwaka ba cachet ya concert en 2026 major autant sur 2024 quand calendrier ba yo message azwaka ba cachet ba mbongo ya ba production azwango et puis akomo ba kale ba date au mon avis bon date on a disponible bon pas ba ça calendrier calendrier zobima ya somo. Oui, on y est mokili. Pourquoi? Oui, on y est mokili. Voilà. Au moninga na lobaka. Soko yebisi. Na ba pasteur li solo. Na place l'église comme belé musu na kasafu musu boy. Bo sangana kaka. Na place bo pesa ba punition chaque jour au kenda l'église pour na kokima satana. Pour ça, quand il y a un bobo, c'est un zamba pour Masatana. Pasteur a aussi pour l'homme batteur. Bon, ça de fait. Pasteur, nous sommes en avant, balinga ka Satana. Pour les chrétiens, bakenda ka kosambela pour na kokima mutambu ya Satana. Omoni na bato ba kritika ka fali. Na bato ba finga ba fali. Yango moni siksa fali zo pour ça na aussi la tête. Vine pe kozala mulai na bato bafinga ke bakenda ko sambela pona ina kiboma oh ya solo azolo ba leader na nga kufa na so ka kufa mais fallait ça diba kanje zoyoka pona fali kanje sila on comprend donc voilà nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre entretien na habité ceux qui liluba o to ko suki sana mo émission lelo yali liluba suka na lobaka ke ba fan ya la bonne musique basée le 21 juin. Au deuxième single K14 donc quota K14 on a le 21 juin en attendant ba consommer kaka ba on a ba jouer occasion tout ça on a 1825 jours ba kendera na chaîne YouTube Splendeur mbongo ba rejoindre na chaîne donc na plateforme sur Amazon ba Spotify partout so ba betira Splendeur au télécharger eza wana quoi eza wana siko kolo bana ba yo sinyo ba Holanda yo na koyebisa na bawario basepela mpo nzambe apesa bango leader ya malamu mpona bango donc à chaque fois balalaka balamukaka bazalaka décide mpona fali na bango fali azosalela bango ba chef d'œuvre fali aza artiste oyo asaka misiki apo esimue apo asala esu nzembo mosusu bato ebele bazwaka basisa badesa ntindaka bango bamanke bafali lelo basila fali azocontinue fali aza lesel artiste oyo bana ya balider mosusu soki bazobungisa fali na tata na ye akotelaka bango tobeta ye aleki makasi tobeta ye aleki makasi tobeta ye ndeni takosa makasi boye ntango nabotaka ye nasokolaka ye na mokwa mokomboso te me nazomona ndire ntango natikaka ye na kidiba mama na ye yaka sokolaka ye na mokwa mokomboso donc fali aza mwana moko boye oyo na papa oyo abotie mpona miziki makambo akobotezaka te me tolobaka mator yo mpona ya na malobesa ezanga akomprenaka te nabota na nga me oyo naboti aza monstre ya mabe te so na bi monstre donc aza diable aza génie na niveau ya kosalanga te et puis fallait artiste oyo asali style komona ngo falinisation hip-hops bamisusu ezaka kunze mosusu ezaka kunze
Comprenez que c'était Fnani Splendeur Mbongo, donc c'est comme ça qu'il réagit à travers les émissions. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cet entretien avec Splendeur Mbongo, mais je n'oublie pas, comme ça, à côté de Paris, Bouché Abedi, pourquoi pas Tenene, ma soeur Francine Tenene, je vois comme ça Baby, Kwanine BT, Aziz Aponda. Aziz Aponda, ma copine, donc on a pénal de Konanga, mais camarade n'a pas du côté de Paris. Je vois aussi comme ça Sindou Saïdi, pourquoi pas Abedji Saïdi. Numéro 1, Baron Saïdi, moi Naya Mamé. Qu'est-ce qu'il y a encore, Splendeur Mbongo? On a désannoncé déjà émission. Bon, on a dit le son. Donc, to Bossani, bateau, basala, biso photo zala. To Bossana qui bango, na opé sambote na mon papa. Jean-Jacques Boulamba, des beaux, des mal. Donc, merci pour tout. Et puis, nous avons Yves Salia. Donc, première moutou, à Komilo, on a page, c'est la namo, na reposta. Mais le roi n'a mentionné qui était na page, n'a profité na salia. Yves Salia, n'a mentionné na vidéo, donc, Sali Tokos, créance le sal à l'Injibal, puis célèbre grâce à Moussaoula Mouska, il y a Willy Mouchen, Code mondial, il y a Willy Mouchen, Talabekaya. Jet Li. Jet Li. Nengo sola bien to lingi pe Jet Li à Monango. Donc Alia. En tout cas, bon il y a Moucheni. Quand on a bien ça répond à Batutu. Donc Amo Benda. Na outil de la Willy Moucheni partout yo. Atala pe kana. Donc boss junior quand ta majalisé pour la mana Sinzoman. On appelle Zuzu Mutumalam. Donc venanga douve mweni ojo kamaj pelu color dans non Blaise Makela. Donc voilà. Na papa Zico Zimakanda. Yé au kabelo mabelo feli. Ou yasolo yé mtate ka mabele. Respect na bakutimi. Yazaka wana isifika ko sana moto akengila kuna o sala ngari ya tol. Wana kutumba momba. Wana kutumba momba. Papa Zico Zimakanda. Ade funa mona papa. Funa mona papa parce que na kisasa so ozana mabele donc oza mutu. Mais ça pesa na bo wana na mnitu na tie mutu wana na ngari. Donc maintenant on va zoter quand il y a 2500 bah somme on a ba tranche moi 500 moi 500 moi 500 donc Singapour on est en moni na zo solo les et papa grâce à Fali hein toujours toujours la Pauline Fali zota mobo est-ce que zana quelque chose ça tunanga est-ce que zana mutu oso sanyanga tout ça li penda ba papier pas besoin wana facile pour rejoindre donc voilà na pesi na vena nga kili sur ça. Voilà notre président. Honorable Jean-Marie Poulas, honorable West Gousse, Guy Basket, Héritier Minimbu, Marlin Imananga. Voilà. Ciseaux d'or, na Jampi Mwamba, Isaac Ciseaux d'or. On peut baser à côté Montréal, baser à bateau, Zaka na Sima Aigle, bateau, Salara vraiment Moussala, na côté Montréal, on a baser à Momi Balete, Mingi na Jimmy Lafleur, na Yemoko Die Dongani. Supervisa rapidement à l'aise. C'est à travers ces mots que je mets fin à cette émission d'aujourd'hui. Donc je vous retrouve à travers une nouvelle série d'émissions. Ciao.